Ursule Pechanga, bon séjour na Katia Nigeria, pourquoi pas Gomez Production. Zamba Pambola Bino, et Fungwa Melabino et Bélé. Biso peut aux bénéficier un jour par la grâce de Dieu. Mais maman, tu as posé que moi anglais no bana ko na Dubaï. Mais pourquoi pas ko meka ko bimisa pe anglais ngote na Nigeria. Non, ça na mona mama passa boy. To jouer na mama passa na tune how are you? So ya tuninga how are you? Apena lobi how are you? Yesu so lobi nga good morning, I'm so. Et bon, c'est quoi? Tu peux débrouiller, tu peux na ko kitena bomi na lingala. Et bon, c'est quoi la saline? I'm fine. I'm so. Mais anglais musu pour le na Dubaï. Rappelez-vous na Dubaï. Dubaï, t'es pas anglais, tu bengi Priska. To yebi anglais to zo sa isika to ko kite ba ba bomi anglais biso to boya Priska za wapi Priska mtozo sunga biso kuna Dubai to beleli to yeba ke anglais pas do bote bele bozena monga ba yebi anglais na yebi si yo ba anglais mo zo beta mana Dubai kuna mais non voilà to zaika ngana Gabriel so to ba Priska oza wapi yaka surtout na hôtel na ebiso no bazo beta anglais na ndenga mabe makambo yelo ba ezole kaka chwa ele kaka lokwa mpepo moi Priska yaka balobi ninya ya côté la biso ya côté la biso a Priska osunga biso na pesi mbote Priska. Vous êtes sur Top Média TV. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, Toy Babango avec Yves Ipan, Tossé de temps de faux. La finale avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo DSA 40 ans. Voilà, nous sommes déjà avec Maman Top Kilo ya Congo, Maman Oyazanga Génération. Tous années à Watogo solo la ebele, boyebi moi mikole ebele. En fait, ça zone nga ko sala vraiment émission te mais lelo to sala surprise que ko kuta na état moko oyo esali moi mabe pour ba benga kibiso déjà que kuta na kina moi mbeba mo na kati ndako. Ya me permettre biso to ya olukaye. Est-ce que et outil pas artiste et outil na famille ou soit y mokopé et marche na peut-être ko sala ke akoi na mbeba ou déranger vraiment le kolomakasi. Alors Pierrot Mazala nous sommes à connecter avec toi fongola biso déjà bandeko mona Maman Top Kilo ya Congo et puis ba moni maman na bango ya kitoko donc azoko la main azako avancer te na figure toujours belle. Et voilà, ça fait plaisir. On m'a dit que Gabriel Maman Top na sisi kolinga mibalite bon ya kotika ndenge nini. Voilà, Maman Top un mot par rapport à bande reporter la biso. Gabriel oyo ayebike ya na ya lingaki mingi. Yango na ta lobi biloba loba ayebike ya na ye olimbise kaka. Mobala ngoye mutapesa ngai. Boyo zo mobile. Pardon. Mon nom na pesi mbote bisikoza. Merci beaucoup Yves Pan. Merci pour nous talangai. Babi moninga malam baye bagé na tanga passe. Voilà. Donc na ça ba fan na naza. Ninga na ngape batu baye baté miloko za songi ngika monde ba témoignage ba banga na biso ba monde ko finga oyo. To mo banga na biso to batela na biso na bakati ya ndako. Na koyaki na utai na douche na zobi ma douche na koyi na glisser na caro le quoi comme tenir sopé comme il a hyper ko glisser ça n'a rien à voir na bandoki to pe na banino mais ça a imprudence caro ezaki glissante trop na changer ko to ba caro ngo na tisiko ya moi makasi de façon mabe yate pour même Thérèse pe akoya ki avant ngai akoya ki penza pe mabe voilà c'est un peu ça nazanga malgré moi pas ces ans à genou genou ya droite onde za ya kovimba bazo pakola nka ba pomade ba pakola ba joueur yango bazo masakanga mais par la grâce de Dieu ça va. En fait c'est comment ki ndenge nini comme la ki ndenge nini quoi qui position nini est-ce que zaki un peu compliqué nga usa pe moi que on m'a pas qu'au hôpital. Oui nga ça là mais Dieu n'a pas voulu. Ils avaient vers 1h na oki petit besoin na bina kota na sa petit besoin pour naza na toilette ya na chambre na nga na koti pe na sai na nga pe petit besoin bien na côté na nga pe bien aller penza na kena na nga pe bien na retour na glisser pe ya lokolo na nga droite yo ekepe ya mopandi botie boy e baluki penza boy
donc so na beta ye kaka nsima na nga na caro mbelelo toloba histoire mosusu mais Dieu n'a pas voulu naloba ye kaka ntango nakweyana mpe na bi Jésus merci mpo na mimona nazoka mpasi mpe ti na bassin puiske nabetanaki nakite mpenza nabetani boye mais Dieu merci namena bakisa douleur mais lokolo nde ti sikoyo ndie mpasi yango ezosila kaka te malgré bapoma nde nalobaki na biso ke continue kaka bifo nakende nao namona médecin. Est-ce que tu as un carte pourquoi pas okende HJ te na contrat na HJ te. Ok, quand n'importe quel hôpital. Ok. Et déjà combien de jours? Bon, diront déjà une semaine. Mais on dit douleur ici la tena 4 penza. So ba parlant pour moi non on dit na pota na 4 ou bien nini na yebiti. Mais ndenge ozomona likambango soki lelo ezaki ke ndenge yomona biso kwa kina mutu. Mais les lungo za mabe kombo ya maman livre ka ngo tangama ke maman livre tu vois. C'est ça. Tolobara te ipsaka bino nini ngobi maka maman livre même si maman livre batonga mo OK yo moko maman. Eza na ngo imprudence, eza incident et comme la na ngo mutu nyonso. Nde to na kati ya mokilo yo mabe pe ekomelaka moto malamu pe ekomelaka moto. Mais so mabe moko ekomeli moto. Bato ba raisonnaka likolo ya bato babambeli pe bato. Or ça n'a rien à voir na raisonnement ya bato moki. Ils ont juste problème yaki mais solution paysan, c'est ça. Tout le monde ba non se belé e bakata kufi Nicole bakata kufi vous avez une nouvelle est-ce que ba benga yo atindela ki okutu na liango. Abi Nicole bato balingi nini na yoko moto azane ni malade ni eloko mbala mobo andiko tia botie na rip botia banzemo mawa natindela yi Nicole to sekinga na ye abi ya bato balinga na kufa bango nde bakokufa libulo baotimona bango moko nde baodinda mais nalandaki fillette yango alekaki so na TikTok mpona kosenga Nicole Bakata pardon alobi ye nde moto anonsaki eloko wana balimbisa ye na annonce wana asalaki asengaki pardon. Poisson d'avril comme de salai bango nayebi te soki poisson d'avril. Voilà Moria papa na biso commandant mototé Sylvain Ngouma. Vraiment. En tout cas, l'artiste peut mon monanité. Voilà. Commandant mototé vraiment. Oui, ça n'a pas ce penza. Bon, azai collègue pour nanga et puis cousine na biso abota na mwana moko. Toza na mwana ya commandant mototé na famille na biso a comme déjà grand garçon. Il humoriste le roi papa na ye. Humoriste le roi papa na a sexe na famille ezana ba matanga surtout soko le papa ba kufu le roi ya ko benga e koko yende mutali boso atelemaka vraiment paix à son âme passe au camp te sali ke na mona na te fallait ko na ke pe libala ya Nene Botai. OK abing sainga faina ke libala Nene Botai merci Nene to pesa nzambe merci pour longi célibat olongi penza célibat ekwei félicitations à toi ma chérie Nene Botai. Donc natindela inene kutu vidéo ya lokolo les aipel nena bi c'est mon maman talanga ndeko nde naza na aka na ndako na obi maté abi problème te na moni mais félicitations na voilà mort ya ndeko na biso le susu papa ya donné Muselo Ramazani otozala ne de temps en temps surtout na matonge wana akolekelanga Yves to sololi wana na tuni noko de loin za wana to azate donc voilà tout na ba CG Yves non yo azali bon grand frère ya vie de loin tout na bande ko belé vraiment na groupe ya tout vient de Dieu à tout kabiso. Alors matanga c'est un moment za na lemba mona ya dona Muselo Patiki biso. Est-ce que vous avez tant occasion moko ya kozala na ye na film moko vous jouez déjà to jouer to zala na ye to solola to seka que son âme repose en paix vraiment sangaliwe ezaka sangwa esengo te sangaliwe ezaka sangwa mawa vraiment nzambe azwa molimo na ye alobi abelaki azalaki na koma babiloko moko ya bongo koma barin ezali poma barin que son âme réponse à paix c'est tout to bosali groupe WhatsApp te eza namonaki yango eza ezali OK ça c'est bien.
bozana kanda te boloba be o ba artiste na bango mingi bayaka te na matanga baartiste ya banani ya bandeko ya ngale na ngadius bayaka te na matanga te est-ce que kanda neza te hein bayaka te na bandeko matanga chic choc baartiste ya baartiste mosusu bayaka te ka ye mo mosili moto ayaka la plupart ba matanga naata na idée te ata idée te bon baartiste yango ya chic choc loyinga baza est ce que baza so na baza na kini mais bazali ya bavoyage te bamomo bazali baartiste baza mo ebele ba Robert Castillo Jokisa azali tuibi azali Shogun bazali Shogun nde namonaka esu te Shogun mpenza soki Jokisa azali seke moi rare Shogun mpenza ezwi mpenza ntan namonaka esu te mais nautaka komona Jokisa oza na matanga mondi ye na cinquantenaire namona Jokisa. Ok. Alors lelo koyoka ndeko Gabriel koboya pardon ya ndeko na ye Fatou Kayembe azali bongo collègue na musala par rapport nyonso tout elekaki par rapport ya mort ya ndeko na biso Suzy Bantu nde bazongiselaki mbongo ndeko aye kosenga pardon s'excuser alobi alimbisa ye nayebisaka Gabriel nalandaki émission le pardon est une puissance qui libère. Gabriel ozaka servante na kati église malgré bato bamonaka nde bamonaka mais moi je sais que tu sers Dieu ozaka servante na kati église okoboya pardon moto te pardon baboya te fo ndima pardon andimi mabe eza kobosana likambo te andimi pardon nzambe alobaka bongo te akoki kobosana likambo wana te deux fois déjà yango asengi wana langage ya bana na nzambe te nzambe alobi nzambe asengi biso ya biboli limbisa moninga mbala tuku sambo na sambo mbala sambo yamba libele tuku sambo na sambo mbala sambo donc 77 fois 7 fois donc cela veut dire que nous sommes obligés kaya kolimbisa ata moto asali yango 10 fois azongeli même bêtise 10 fois po biso tosumukaka plusieurs fois tokendaka nzambe elimbisa biso alimbisa biso pourquoi pas biso tokolimbisa mpe mabe ya baninga na to mpe bandeko na biso Gabriel limbisa nga nasepela na nga na réponse na wana te ya koloba ke kolimbisa ya kobosana likambo te yo ya mwana na nzambe il faut limbisa mpo bitumba mosusu nzambe abundelaka oyo oyebi te peut-être eza mpo ozolimbisa peut-être mpo oza malamu na bato soki yo olingi obanda koloba ke kolimbisa moto eza kobosana likambo te obandi kotia bato na motema yesu nobondelaka otia ye wapi limbisa ye moninga asenga pardon limbisa ye la vie continue toza famille c'est ça abi alukaka nini na vie na ye tout ça na badiri wana basaliki eloko oyo bosalaki banda oyo be yango nini karaoke oyo nga nakati yango deux fois banda tobanda ye liboso na première saison na première saison nabelaki deuxième saison donao comprendre te pourquoi se permettre te nga nazala na karaoke mais nzambe asunga par la grâce ti bale 29 yango wana to assiste ata bandeko na biso nde baoyemba donc mo babilo mosusu ezala biloko olandela te babilo mosusu ya mike wana ezaka oluki ndeko no bosololi eleki nango mpe na ndenge ya kulisi na kati ya karaoke yo ozalaki nani tozalaka bachanteuse bongo mokonzi aka kuna te neti peut-être okoza mpe membre mais oza na mwa te naza membre tozalaka bamembre simple kaka biso nyonso toza bamembre simple moto aza leader kuna kaka Karine Pala ye moko aza fondatrice ya mais sikoyo ntango oyoki ndeko Gabriel alobi via na ndeko Fatou balingaki plus Gabriel alongwa bongo bango baya baremplacer na kati soki ye azali bango bakozala te wana maloba ya Gabriel ndenge esi biso wana ya maloba Gabriel bonga moye na interprete yango eza te to moye nakota na maloba wana eza te mpo nayebi nanga te quand est-ce que balobaki yango quand est-ce que ye Gabriel ayokaki yango wana vraiment totia yango entre parenthèses eza mpona bango kaka mais idango ezali quand même bonne mpo Gabriel aza moto alingi trouble mingi alingi pardon kokotanga na polebele te nazoka lokolo pasi alingi trouble ani tikanga pardon kasi bango babi alongwa mpo aotya trouble na kati pardon trouble eza te to aliboso trouble ezala te toko nde trouble ezala bayemba na bango bien eleka nango bien namonaki azorepete nzembo so ya lwambo wana namonaki ofela di ofela namonaki voilà Mama Top juste un petit conseil na ndeko na yo Fatou Kayembe leki na yo mwana na yo okoyebisa nini mpo
bon ezosala mwa mafa bien nga na te lobaka na mafa Mm. toluka kimia eloko eleki kimia eza te moto akoyela mpe lisolo le mosu na nkomba Gabriel boya nao po ntango loyo okoloba yo nkombo na yo nde ekobima moi moto deja oyo bozwana deja mbala liboso ekoma lokola nyama oyo arata deya kokufa na lisasi elo mosu ekobima boye ata na ndenge mabe te me lokola deja pota moko ezokaka toka liboso bandobimaka mabe mafa tuka na bolingo ya nzambe si réellement moto akoyela oyo likambo na nkomba Gabriel boyaka na éviter mpenza po toluka kimia eloko eleki kimia eza te c'est ça mais nkombo ya vie eza cité kuna na kati vie ya bato alobaka te nayebi te yo mpozo deja likambo azala baba te koloba te na sens ke moi kisongisongi aloba te poani alobaka makambo ya bato alobaka aza moto aloba te poani aza baba alobaka baba te mais ntango nkombo ne koti na kati na ye ndeni po te na bitango dossier yango mpe koti na nkombo ne na kati wana ozomona te aza moto te anzambe te aza moto anzambe te ya masolo eza masolo ya bato ti donc ye mpe aza moto c'est ça koloba te kazaka baba te alobaka tosolaka bien na ye tosekaka tozalaka totournaka c'est ça azalaka baba te voilà ici pechanga na Nigeria bon séjour na ona kati ya Nigeria bon séjour namoni ye ajoué na Chukuma namoni ye ajoué na artiste mosusu ya mwasi wana akoti vraiment kalate wana 3 ans yango je crois mokuse makasi ya mwasi wana donc 3 ans yango oyo ajoué na acteur oyo ya molai ya pembe wana ya jeune garçon pembe wana mpe na linga bon acteur ya banigeria vraiment mopesha nzambe apambola yo ozwi na mokanda nga nalobaka omoni Gomez ndenge aza mpe lipamboli mpo na olobi biso mpe toza lipamboli mpo na toza mpe lipamboli mpo na canal nao c'est ça moto azalaka lipamboli mpo na azalaka canal mpo na moto Gomez akreaki barelation kuna soki mpe ndeni so mpe ndeni asepeli abenga yaya na yaya ne mpe lelo azwi mpe relation na nsima Gomez lobi mpe na nsima ya Ursil ale top mpe azwi nzela topamboli kaka nzambe omoni esala esengo bacongolais omoni banigériana eza rêve na bango ekokisami nende nzambe alola nigérien aya na kini awa oyo ya mobali lere wana banigérien ezoningisa na mirador afewadanga mandefu apembe ebele omona ye aloba rêve na ye ezalaka efo ajoué na Dudungafu wana vie Goliath te mosusu ayaka alobi rêve na ye ezalaka ajoué na Dudungafura mais malheureusement Dudungafura akufi esalaka epasse batuna bango mosala oyo bobandaka yango ndenge nini bosala babiloko ya kitoko beni abi inspiration tozwi yango na Congo awa bazwa inspiration awa na filme ya groupe Salongo dialogue contre sans souci ozoyoka inspiration ba nigérien euta awa siko ntango lelo nzamba asungi bazwi occasion babanda kojouer mpe na biso bacongolais ezepi sengo baosepela ti baosepela biso mpe bisika oyo bazwa inspiration babandi siko kosangana mpe na biso comprendre esali bango mpe bien ozomona Chukuma ndenge aza na esengo te kokangakanga bafoto na Ursil bazoseka na bagomez en tout cas non esali bien nga na sepeli biso mpe tokota na Nollywood mpo ezaka mpe posa na biso neti nga ezaka posa na nga wana na langue nini osala langue omoi lingala nalinga yango makasi lingala mpo eza kaka monoko ya bato mwindu so ezaki monoko ya mondele mbese ekoma international po lingala elobama partout congolais aza partout alobisi mpe mindele lingala bozwa temps mpe ya koapprendre mwa langue moko boye mpo na lobi bokoma mpe international te kolinga koapprendre langue neti nga so nzambe asali nga grâce na keneti Côte d'Ivoire na ojoue na baivoirien na français tojoue peut-être anglais tomeka mpe nanu koapprendre yango petit à petit mais yango te koempêche nga na joue na Nollywood Ursil ajoue na lingala bakointerprete eleka nango kitoko eleka kitoko makasi ya na anglais te ye azojoué na lingala batona mpe bazojoué na anglais Gomez aza wana akobanda kointerprete yango na anglais bando comprendre epuis interprète bakozwela interprète banda kointerprete na anglais mpo esala filme malamu mpo ebwate te c'est ça mpo kuna boyoka na bango lingala te donc il faut interprète aza eza neti bafilme banovelas totala awa
so tani to tani novelas ya ba brésilien baloba jamais français mais parce qu'on a interprété en français tant que zoya ko bayebi ke faut to ba na français pour batwana na compréhension na bango, c'est un peu ça. En tout cas, moi je suis contente na c'est là vraiment Irsil Nzamba Pambola Bino a Pambola Gomez vraiment ndenga koti vraiment c'est bien. Toyebi ke bino bo bandi to ya bisonyo so makambo malamu ezali boso Nzamba sungara makambo ngo ke bien. Est-ce que Ibe Gomez zango avant très bien Gomez azoya na ndako na lemba si asa mona simba tozoya na nda alela dada mabe wana mninga dadati azoya na lemba wana c'est ma fille to lobi to solo na yekutu trop. OK na Gomez to solo li trop menga na ji moi li solo ki abandaka na groupe ya ndeko na biso maswaku après ki na bonga na ebele pas simba na ebele pas maswaku te bon et parcours il y a problème. Voilà, mais le temps où on a des commentaires, bande ko belé bazo commenter wana. Please, il faut pas même bofinga barter mususu pour esalima mabe ko tout monde oki ndeko lobi. D'ailleurs kutu na Nigériango boki nozwa batoyo ba yebani na bangoti baloko ba miyombe gauche ko ba koba ba simiser ya Nigeria bayebani o wana ya ba Nigeria wana alors il passe là na déjà bon za batu ba ça musala bien te tout ça Chukuma aza acteur makasti na Nigeria na Nigeria Chukuma acteur makasti pardon ba di batu ba le bon c'est batala film na Nigeria te acteur wa pembe na kuba kombo na bango ya kamwa passe na mususu na moni besila kani na photo ya mwindu boy ba acteur makasi penza bato bateko ba muyombe gauche soki na ba papa koba so na bani d'abord toko koma na idée wana point toko comparer na boya biso point to sepela te to beta maboko te ke ba congolais penza ba fongole ba porte to bandi pe ko kende nani comédie na biso pe efungwama pourquoi toko lo ba pongo et puis ko lo ba ke Irsil aza artiste asila mutasila batiake chaque fois na ba miniature et l'ogné zanga na miniature te mutasila okota na miniature toko sila neza par rapport à zo tourner te jamais reconnaître te asila te Irsil a une influence ko le kabate belé ba tourner ti lelo a influence kaka je te dis vrai nani wana za influenceuse ti yo monena mais bi ba te belé ba linga boyete tant bazo monena ba film te ba bazo sala musala bazo monana tozo mona Irsil aleka na ba film na biso te po ba benga ka te iye moko nda boya ata bo bengi Irsil a jouer boya alobi azane na ona posa ko jouer te aboya ye moko ezate ke Irsil ba benga ke su te omoni te moto ba benga ke su te nde bokolo ba sila Irsil ba benga ye mo nda boyaka siko sila neza par rapport à quoi mutasila boko sala ba émission na bino free miniature elongi na ye c'est que bozani na mémoire mais sila azara susute evresate boyebe lokote ba journaliste botika biloko wana ba journaliste te wana ba fan de ba ucha ba commentaire wana ba ibozo ba to ba zo ba fausse compte ba faux compte ya ba faux compte ya bato bo pe ba sala na bango théâtre te les ba créer mo ba zo créer ba biloko wana Irsil sila te aza na tanti lelo aza page ba 1 million na ndambo ya mutasila lokuta nini ona mais mutasila azwine ngolo akei to betele maboko biso to wana on attend to zela pe nzambe afungola biso to kende mama top lelo tozo mamba ba sa musala na théâtre oya lelo otala tokomona ba ndeko dinana musala kitoko izomonana apesi mbote dinana la douce ba mbote na yango otala tokomona ndeko sila bisalu musala kitoko salutation na Beckham kotala be tokomona lisusu ndeko na biso Naomi Barcelone musala pe kitoko Naomi Bobo Manoka RK Muchanga Bobo Manoka totali pe be Adayi Lunga pe azoya Belleville Kandi ba salutation boza ebele olelo boza ba chaîne na bino ezo sala pe kitoko ba film na bino kitoko ya malamu mingi vraiment mais pourquoi pas kozwa pe bato yo mabilongene ezo tekama ya bino pe boza na kati wana ba ya gabi boza mo ebele pourquoi pas kozwa pe bilongi ya bato wana pe komima bango na Nigeria kaka Irsil nde il faut kenda tandis que
ba belle vie bazali ba sila bazali bi bana mo facilité pe ya irsi ndenga ke kuna irsi ndeli pungu pungu oye akokena mutu liboso te po ye li pungu pungu siko biso ba oyo tangi biso nde ba artiste non o ake kuna akena drapeau ya Congo ake représenter théâtre ya Congo kuna souci ba fan eza balingi nde mutu azosala balingi te mutu ya bandi fan nde mutu aza destin ya bato fan mutu aza destin ya mutu destin ya mutu esi même na maboko ya Nzambe so Nzambe apointe ici pourquoi toloba tokende ba gauche à droite est-ce que ye ndenge ake kuna ake yokisa nde biso soni non ake pe kotombola nani na biso ti mais siko pourquoi akimi ba film na bino kuna a préféré asa nini akimi ba film na bino malingi ne ya libanda mais ça choix ya mutu ti ok ngala ba na ninga non ça na so émission te na lingi na émission te est-ce que ça problème mais tango yo keke naza na passe olobi o assister nga na passe oye na yambi problème te ezo dépendre na mutu eza choix ya mutu yango te mutu ko créer ba problème to pe yango te mutu ko créer ba polémique yango te analysez moi muke mama to na analyser nini tozo solola émission oyo tongaki to éclairer pe bâtiment muke par rapport à dossier Ixil aboye ba film bino pourquoi na Kinshasa aboyi na ye te to vraiment raison déjà par rapport à polémique oyo et comment entre bino na bino ou bien le meilleur eza mo muke abi bon ba film oyo mama to ba benga na suka ka finalité za ka $100 et puis na suka nango bo utena mutu mo boyeba ni bien te na kati wana et voilà abandi koloba n'importe quoi et puis voilà ko boya ya Irsil ko tourner na théâtre raison wana eza yende mutu ayebia lokola betela mutu disolo te moi to kota na kati ya penser na ye eza te biso photo lo bakaka Irsil azan de kona biso aza artiste comédien na Congo Irsil asala ka fierté ya Congo prévané a mimi drapeau ya Congo na Nigeria c'est tout est-ce que ngana okota na détail na raison o ya boya ko tourner ngana yebite siko na okota na kati ndeni voilà na yebite juste un petit conseil na bandeko bazolo ba mama be na komona bato finga pisi Gomez pe Gomez Nzamba pambola yo balobi ba baloba mabe pono bakuta yote koyeba nezanga koyeba na photo ndimaka ko finga na po choix ezate to finga makaka bandeko na biso pe ba congolais o bozo sala ba faux compte pona ko finga ka koloba mabe te botika lobi to yebite Nzamba dinga fungolelo ko nini kuna pona biso pe ba artiste na biso ba artiste na bino pardon to kende pe na Nollywood et ça la pe ka fierté ya Congo tozo sala ka fierté ya mboka et oza pe malamu mingi ozo yoka ya na ndenga mabete tozo bunda Nzambe pa zoka lo sambo tozo sambela so Nzambe asepeli afungola moi ekuke moko quelque part mabe za wapi soki bandi na bandeko na biso mibale wana Gomez na Irsil lobi to yebite kozala tour ya nani lobo kuna to yebite ekozala tour ya nani c'est un peu ça maman mbali moko tour fakota ya problème tata mwana mbala côté ça problème te tout ça bana so e belé ya kitoko bingambe baza problème prochain tour pour na choix kozala nani te ngana pona te bonga te na ndenge na yo sala moi choix bongo siko ngana sala choix ndenge moi choix muke na sala choix te ezo dépendre na yebite histoire ni ba okoma pona lo baba sala choix sala choix no banga mo par rapport ya moni mutako défendre pe Congo libanda moi bien yo momo ngana ke kuna be batenga na mama pasa to li libayati yo ko bundela mama pasa wana na scène na olia ye po zo inspiration na olia ye na olia mama pasa mabe kana lingalo on matin interprète ko souffrir pour na ko interpréter en anglais na PC devoir je te dis Papa top c'est ka wakati siko na mami mbali okosa choix ni tiene na ba mbali baza ebele ba papa baza ba jeune garçon pe ba jeune baza na bango ebele ba Eddie Murphy d'Afrique ya pe azawana bato baza ebele ba bobo manuka baza ba gesho baza ebele penza baza voilà on va te demander sur masuka moya ndeko Gigola wazali bongo petit frère ya ndeko miso Ferregola tango apprendre qui morango par rapport à la vidéo pe le kakina nous ya l'église ba délivrance ba témoignage
tout ça ezalaki na ndenge nini mpo oza mpe gauloise nga na gauloise vraiment na présente bacondoléance na nga na bagaulois nyonso ezalaka ya solo na mpe ya gauloise kobo oyo oyebi te na présente bacondoléance na nga na bagaulois nyonso na famille gola mobimba vraiment esali bien te kokufa jeune boye esalaka passe gigola azali na trop jeune azali na talent na ye na avenir na ye mais makambo aliwa ezalaka volonté ya nzambe secret aliwa nzambe moto ayebi yango vraiment leki na nga kende opema na kimia mabele ya bakoko vraiment ezala malembe mpe douce mpona yo voilà donc nalobaka na notre artiste star faire egola courage 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 pepe kale ntango ayembaka alobi koyebana ezali ngambo toyebaka sens nango te lelo nde tokomoyeba yango makambo nyonso ekobima na famille bakolatisa yo mpo oyo oyebana makambo nyonso ekobima de gauche à droite bakolatisa yo mpo oyo oyebana sikoyo mosala na yo ezani yo kangaka monoko okotaka na université ya kara nde bato nyonso bazokende kosenregistre na université ya kara yo mpe kendeka s'enregistre na université ya kara oyo koyoka ndeko nanga faire egola yo wana matoi me oyoka te wana miso oomona te wa monoko oloba te ti ekoleka nango kunda leki na kimia nyonso tu eleka malamu bagaulois nyonso toza wana tokotika ote toza kaka wana mpona osoutenir yo bozobanga te na oyo elobami 80 personnes faut bakende le jour là avant 80 personnes faut bakufa avant stade de martyr betama pour que comme na succès belé wana gi na témoignage na ye on de comment enregistrer koboma bato tout ça bozobanga te liwa mpe ezwa bino mpe oke sacrifice na oyo ndeko alobi nayebi nanga te ba 80% na soki 80 personnes nayebi te wana ye nde moto alobi nayebi nanga te obanga te nga neti nga na obanga ne nabangi mpo gigola atiki voice peut-être kisino moke wana okolia makuna nga oyo aza kati na nga leki oyo aza na mokili na monene c'est ça kisi oyo nga na simba eleki bakisi nyonso ya mokili eza kisi oyo eleki bakisi nyonso sikoyo oyebisanga mais kokabwana déjà famille koto oyo orlia bi alongwe na famille bo moto alongwe na ye sikoyo moto amilongoli ye mo balongoli ye te sikoyo nga na olobani ye moko abi alongwene na famille mais kolobisa population congolaise boye na makambo abimisi wana mais eza lokola mama Thérèse na lekine moko wato moko pe ya famille média okeloba biloko esengaki mpe aoloba c'est ça eloko toloba na bakongolais po tokomisi internet lokola tribunal tokomisi yango lokola papa na biso soki ya problème toke na internet ozomona sikoyo ntango oyo olobi peut-être olobaki yango na mpasi na motema olobaki yango tala sikoyo baretombe nyonso ekiteli kaka yo moto nyonso akomi na moto ofala respecte akomi kose manke na yo mpo oyaki olobi bilobaloba oyo ifale mpa eyokama na matoi ya bato topesaka conseil prochainement babilo mosusu kosola ngo na kati ya famille kotikaka koya na ba internet mpo internet epesaka nango solution te solution eza nzambe si y a un problème na famille bosololi bobengi basali na nzambe basambeli nzambe atie kimia soki kufa ekotaki nzambe il est capable ya kolongola kufa akotisi bomoi olia koya na bainternet kolobaloba internet epesaka nango solution te internet eza na kaka mpona kofinga kobwakela mabanga kobolola esili c'est ça pour en finir 40 jours ya ndeko sujet te koleka nayebi te mama top bopensaki nini mpona ndeko na bino comme d'habitude ndenge nini bosalaki ndenge kaka bosalaka mpona bandeko baartiste 40 jours tomonaka Pierre Tombal tomonaka mwa organisation moko ya bacomédien voilà nayebi te tour oyo bopensaki na nini mpo euti oleka to bozopense na nini bon nayebi ke 40 jours namoni 40 jours asuzi banto euta ekoleka mais programme neti ya bapierre Tombal tosala yango na 40 jours te ezaka organisation boyokani bobandi osangisa bambongo titititi botongi Pierre Tombal et après bosorganize boluki journée bokende kolongola bosangani bino nyonso boke na cimetière voilà ezaka na 40 jours te ezaka préparation po se préparer voilà. Alors na compte ya Coco est-ce que bosali mpe po bakendaki presque nzela moko bon
ndeka pas souci pe tosali te nde pe pa ya koko tosali na mta. Natomona mwana natindeli nga vidéo, c'est comme si nangam na bango déjà petit nanga Joël Bambote Belé, Joël petit famille et na compte neti ya famille ba osala puis tomba aussi sango ba kobenga ba ninga na ye ba comédien bino bokozala wana pour que ba accompagner bango ce jour là na cimetière na vite idée là bon quand même c'est une bonne idée ça m'habite c'est une bonne idée ce que ba sepela jour où ba okende kolongola kapo wana pour représenter Pierre Tombala ya Doudou et ça m'habite ya Coco pardon ya Coco et ya m'habite so ba solliciter ba acteur to kozala wana ba artiste to kozana biso wana ya problème te to collaborer na famille avant na nous to ya na famille artistique to zaka na ba famille na biologique ça c'est lilo bande ko botala biso mambote pe na 2-3 personnes avec numéro de téléphone za pimi avant que to kabana lilo bananga zaka na pesi mbote na ngana Mama Rose Bombula ma yaya chérie que j'aime bien mbote na ngana Karine Manessa ma jumelle de cœur na kati ya London na pesi mbote na nga na Bijou Mandola Loboko fille atika cuisine na défaut pourquoi pas na Virginie Yoko mwasi ya taille balobi BV service traiteur yango wana eza service traiteur ya bana mboka bango wana Bijou Mandola na Virginie Yoko baza wana vraiment service traiteur eza na disposition na bino oyo nyonso oyo olinga kolia eza wana cuisine congolaise européenne américaine olingolia oyo nyonso kolia eza wana cuisine na bino mbote nanga na balobi na ye moko Sylvie akaki mwasi nzambe passeport rouge fio atika avion na défaut 5 continents likona o baxela ya longa nzala pourquoi pas Tété Yondo ya batete petite sœur propre balobi mwasi mbiji na lemba mosenji azate na pesi mbote na mayaya chérie mama Biz Mondele ya force et tranquille ai lo balangeza kaka na pesi mbote na nga na Mama Rose Bombula mayaya chérie que j'aime bien pourquoi pas ma jumelle Karine Manessa de London na pesi mbote na nga na les amis de Mama Top Sylvia Kake mwasi nzambe passeport rouge 5 continents likona on baxela ya longa nzala mbote na nga na Tété Yondo mwasi mbiji balobi petite sœur propre na lemba veut dire monsenje ya lite pourquoi pas balobi ye moko Nancy c'est ma fille chérie na kati ya Italie na pesi mbote na nga na ma sœur chérie Mama Biz Mondele ya force et tranquille ai na bosanité Bijou Mandola Loboko fille atika cuisine na défaut pourquoi pas Virginie et Yoko balobi BV service traiteur Loboko yango wana eza salami na bana mboka ozana posolo ya cuisine congolaise cuisine européenne cuisine américaine nyonso cuisine africaine o nyonso yoko linga bazana na disposition na bino na pesi mbote na nga na Yuyu Benmira Mia Irma pourquoi pas Wani Evelyne full option la grande dame de Belgique na pesi mbote na nga na mama bébé Mafulu wana baya oyanga les amis de Mama Top ba mama autant nyonso bapesa kanga batoli ba mama tango nyonso oyo bazalaka mwa likambo o eza epana nga bazanga kate ko tia loboko vraiment nzambe asala nini apambola bino na bosanité le Mama Top de Bruxelles là je vois mama présidente balobi mama Jolie mama Babine Jolie pourquoi pas mama vice-présidente mama Sylvie Modiandambo na pesi mbote na nga na la marraine Charla Mama pourquoi pas la maman ministre Kachechi la maman ministre Kachechi en tout cas wana tous les Mama Top de Bruxelles baso ba tomboli Bruxelles baso ba sa makamba minene na kati ya Bruxelles les Mama Top de Bruxelles na lingi bino mingi vraiment na bosanité aimé yandoski ba salutation nanga vraiment ekomela bino penza bosika boza na bosanité balobi moko Nisha la blonde ba salutation pe na yo nalinga bino mingi je vous aime vraiment beaucoup le Mama Top de Bruxelles merci beaucoup batnyuso balinganga nzamba pambola bino na mère double Mama Prudence na kati ya London mère double Mama Prudence na pesi yo pe mbote na nga pe na Angelo Central wana nyonso baza baya oyanga mayaya chérie la yaya Lili Mavinga na kati ya Amia Mama Social mbote na famille wato mobimba pourquoi pas Fatou Kandakanda ya Yves Mwamba na pesi mbote na Mariam da Marie pourquoi pas ye moko da Sharufa ya baleki nyonso en tout cas nzamba pambola bino soki yeso azongi te
nde tomona ye lisusu. Numéro ya telefone na moto nyonso asepeli kobenga nga plus 243 993 60 66 27 plus 243 993 60 66 27 ezaki ya bino mama top wato top wato na bino yeyo mbote na ngai ya mingi vraiment na bato nyonso po balingaka nga bapesaka nga batoli d'une manière et une autre. Ma petite sœur chérie Solange Étoile KLB mpona kosukisa ma maman chérie, ma maman d'amour, maman Olive Lembe Kabila, maman ya grand cœur nalingi yo mingi maman, je t'aime bien. Salutation na bato nyonso vraiment nzamba pambola bino. Ursule Pechanga, bon séjour na kati ya Nigeria, pourquoi pas Gomez production nzamba pambola bino efungwamela bino ebele biso pe tozala ba bénéficiaire un jour par la grâce de Dieu. Pona kosukisa vraiment na lobi ye moko ma copine chérie Domitille Makenza ya Adi Londolé, Domitille Makenza de cœur, ma copine privée personnelle. Bana nanga nyonso, famille Kanda, famille Wato, famille Ngongo, je vous aime. Merci pena Yves Pan. Waye kotala nga na tango passe. Na moni vraiment linganga. Nzamba pambola yo. Merci beaucoup.